et Mongo Luambo asomba studio don nde to loba bona Kinshasa awa ndenge toyoka kendia yekoma ya wera ngana na confirmation na note po nanu na mona te mais on a so confirmer po ngana ebili kambango et Mongo Luambo asomba studio oyo ebande ko futela na inde 3 studio ya bavie oyo kimbangiste bo jibempe na motopamba to ali na boji na grand-père to ali na karmapa toza mamu national mama chala mwana aza na biso do ben na biso bango vie simaro atikeli manda chante orchestre nae pona yo vie a raisonner qui bien ou bien a raisonner moi libanda po eza pe occasion ko pesa pe vie conseil olobi akokoka te ko botola yo tonga lelo ba yebisi maso salaka abotoli tonga masine tikali polele okotonga na nini lelo nalobi oke jaze akoya na odemba ya libongi oyeba kaketo kobina oya lelo oke jaze azongi ya sika makambo ya sika toujours na Kinshasa ne balobakini makambo Kinshasa mambo ezanga te tozali na ba problème ya bato bandeko na biso bazika kina ba Congo totuza na dossier ya ndeko na biso Papi Mboma oyo azalaki mutakalize mais totelemelaki yango parce que habitude wana zamabe bizaleli wana zamabe na Kinshasa oyo to entre biso ba congolais faut tout changer ce qui likamboza na problème muninga lukaye na ndenge ya normal boyebo sololi ba place kutu bato babetani masasi bazo solo la bongo esikeza nango ka bwa bolingo boko solo la te fo obimisa ba photo to ba image ya moto eza pena bien te mais lelo ezali likambo ya Papi Mboma te lelo tozana likambo ya tout puissant OK Jazz. Tout puissant OK Jazz le 16 awa eza tozo fêter anniversaire ya grand maître Franco Luambo Makiadi oyo atika biso papa ba Mongo HP oyo na pesi mbote eza na grand libulu na ville biso nyonso tokozala wana yango avant tozwa ba répétition na makamuna organisation ndenge ezo salema tolukeli bino oyo ayela biso chaque fois basango ya tout puissant OK Jazz na repesa yembote boyebi na représenter les sous-soutés bonjour Franco ya mukie bonjour et 16 et bonjour mais esali moi mikolo belé bato na biso ba internaute na biso balandi ya Info 16 ba mona rayo les sous-soutés absence wana pona nini bon ta absence wana oyebi ke si tout ceux qui moi mbaimba ya politique za na kati ya mboka yango ndeko ma actualité alors il faut to yango to kataka nanu to landela makambo ya ba actualité ya politique soko esili comme ça to bandi comme pe edimine nango ba moningati politique esili ndenge nini nanu ba élection to sali tendeni okoloba ke politique esili ekosalema nango kaka ekosalema ngala lobi ba élection ekosalema mais donc jusque là ba actualité politique ezaka ezali mais edimine na son impact penzati sikoyo te est-ce que impact ya musique oyo ebini oyo etiaka chaleur na kati ya mboka musique soki yango ezate mboka eza okufa mais politique peut déranger nango te bato babeta musique na bango ba politicien ba na boulot na bango ba musicien ba na boulot na bango ba pandisa ngo pe ba na boulot na bango soki démocratie za kovanda na mboka e déranger ka te lokwa na poto démocratie za kovanda donc ata bozo potana kuna etali population te mais biso na taka Afrique démocratie za kovanda te bo mbaimba ya politique dérange même na kolia bato oui bien voilà mbaimba ya politique dérange na kolia ya bato netinga tito sala émission yo na lie na ngai te nazana nzala mais comme eza musala il faut kana ya kosala musala donc eza ndenge na biso Kinshasa do tito tourner boye ngana lie te na bité ya sele yo lie oui nale non tu l'as pondu comme ngana pondu non tu l'as pondu pona kola na pondu ya sela lie pondu ngana lie na ngai te nazana nzala mais na osala quand même musala na nga pona linga ngo mingi ya sele to koyamba suka na yamba ki ezalaki ke bozali na studio bo bando travailler album ya liboso banda Luambo akufa lelo esali kutu combien d'années 29 ans nde boyeko bimisa bolingi bimisa premier album
ya tout puissant OK Jazz. Donc kutu soko yé oka moko to lancer no mona moi chénan. Moi stratégie d'aujourd'hui to lancer no mona moi si petit rosier ba ko yoka ye après ba yoki biso mibale. Wana bolandi ba stratégie ya Koffi Olomide. Non. Oyebi makambo nyonso tosaka na kati ya musique ya mboka oyo eza biloko ya franco. Makambo nyonso esemaka na stratégie na musique na kati ya mboka oyo ezali lwambo mutatika ba stratégie nyonso wana. Tout c'est franco mutu moko amatisa mapeka te abiki oyo te lwambo azalaki tata ya ba stratégie. Ok 16 non tata wana azalaki génie to perda penza génie ya solo tata wana. Solo to perda génie vraiment waneza sans doute mutaochela ngo tembe azate. Bon, na studio sikoyo bosali combien de titres bokomi na niveau nini expliquer na nous internaute na biso pena po bayeba et puis album na bino peso ki date ko bima so ko pesa bango. Na album to na kati ya studio to sali 6 titres. 6 titres. Siko to komi na niveau ya mastering na mixage. De ce aussi mixage allez basali mastering qui na master ya on devient cet album des chansons. Bon na web ça peut internet bozo umela na studio ngome ngana landela ki studio oyo ezalaki ya bandeko ya kimbangiste e mongolo ambo asomba studio donde to lo babona kishasa awa ndenge toyoka ke ndia ye koma ya wera ngana na confirmation na note po nanu na mona te mais on a so confirmer po ngana ebili kambango e mongolombo asomba studio oyo e bande ko futela na inde 3 studio ya bavie oyo ya kimbangiste boni boza na studio vie arma ya kimbangiste boza na studio na bino moko mais album ezo umela makasi boye pona ni bon to somi ngoko la mingi te mais zana confiance que biso ba musicien que just to machine to ba compositeur de batia siko eli de lokola e mongo a sombi studio siko bolingo na siko ndenge que just travaillaka sans vous mentir bwana mbongwa bon papa pesa na mbongo ti musicien le gai papa franco na mboko ya zaki te wana nde til le lozanika patron wa musicien. Tilelo aza patron boss ba musicien franco venez vana ser mabele mais aza patron musicien. Patron ba musicien akufi mais bino bana na yebo sali 20 ans album moko na marché tozomona te ke quelque part wana ozoloba likamba to bakondima pe bakoki kokota na bango doute. Bon 20 ans tango ba vie simaro balongo no ke jazz. Vieux yulu aye oyeba yangote. Oyeba ke vieux yulu ayaki. Vieux yulu aye vieux akokite azongi na braza ba vieux boliti batikali bakokite ba biso tozaki to bien yo yebi histoire biso tozaki na orchestre VV et pas kiamonga na mateta alors tant to moni que tant ok jazz elali et bunga ki moko biso tant to sel album oyebi album à coup de marteau to saki na VV PDG Verkis a roulé biso tout le monde dit bon to ça nini toke pas Sony président Sony Echomo o ya uti kotika biso toke kuna to sali orchestre cour des grands to sali na album ya 8 titres na ndiai kaka ba vie na biso wana bazoya okuta na Sony kopesa bana na mutu makasi te soko misi biloko wana ba okoma mutu makasi ba okima yo bona ti Sony pe alembi ozoka totali chef Clovis o azali chef d'orchestre na biso chef de gouvernement totam la biso mibale ye a joué rôle la Josking a joué rôle la Franco to vanda en place mombo to vandi to zolia mapa sam mateka côté afuna abisele ce to sanini nga na moni to zongi soke jazz nga na bi to koka abi to ka te po anini nga i Joski yo Franco zo mate to koki c'est ba cachet principal au jazz yango wana donc to recruter ka bato abi bon to meka ti to yeko bimela non to vendre na biso alors ezaki un événement ya Franco immortel pour passer la Franco monument et mongo abengi chef Clovis abi Clovis c'est la groupe mongo les solo wana obetango déjà na émission oui voilà ngasko yo comme les solo wana obetela biso yango
bandeko bazwa occasion ba o bazwa occasion ko landa ngote bolimbisa biso po lisolo wana betama déjà na émission oyo. Alors tokene na makambo oyo eza actualité ya lelo. Actualité ya lelo eza ke bozo beta pona mort ya Franco 20e anniversaire ya 29e plutôt anniversaire ya grand maître Luambo depuis Atika Biso. Bon, na événement wana bo se préparer ndenge nini ba invité bazali ou bien to bandolandaka OK Jazz bande bandeliti na suka. Non ba invité bazali. OK Jazz za nzokuti, ya nyama nzokuti. De mon te fali randa mundambo. Ba invité neti banani. Tu allez invité JB Mpena Motopamba. Tu allez na Bozi Bozia na grand-père. Tu allez na Karmapa. Tu allez na Mamu National, Mama Tchala Mwana. Aza na biso. De ben invité na biso bango. Mais nde boyebeli na JB Mpiana. Est-ce que JB Aoya? JB. Est-ce que Aoya? Non. Côté adouté pour JB Mpiana alingi OK Jazz lokola kufa. Alingaka OK Jazz lokola kufa. Tant to bengaka yabi nakozala. Ngana zanga makambo OK Jazz. Yo ninga lo akamwaka. Akozala. Akozala puis ba pibe za ko passer na télé na télé. Sikoyo JB Arozala ngande na yebi JB Arozala nani Karmapa azali po yeguta yembi Kaligula vient na ngai mbote sikozali mamuchala mama na pa okoze ba problème te Arozala mususu lobaki nani Bozi Boziana pe Arozala. Mais pourquoi bobengisi Koffi Olomide te parce que yepe ayemba kutu déjà hein Koffi chante Franco et Salema, pourquoi pe bobengisi Koffi Olomide? Bon, alobaki a la disponibilité. Via alobaki a la disponibilité. Abo sala tamu su dimanche na ko zala. Po Franco zanzoku balia kenda mundambo. Tokolia Franco na Grand Libourg na ville. Tokolia Franco dimanche na ND3. Yango vie Songa Mbele bia ko zala agbada. Aoza dimanche na ND3. Question oyo fona tunango po yo oza mutu oyo mbiaka na makambo ndule tango omonaki Vie Simaro atikeli manda chante orchestre nae pona yo Vie a raisonné qui bien ou bien a raisonné moi libanda po eza pe occasion ko pesa pe Vie conseil. Bon on est cuisine interne za cuisine ndako na ye pour qu'on répondre à ngo ndenge saki shone ya kozwa manda mais pour nga il fallait pas pesa manda, il fallait pas pour manda yebi style wana te manda yebi style wana te style wana style OK Jazz de soko tangi bana OK veut dire style OK Jazz ya odemba donc style wana za patient pour ça nzembo na style wana kiambukuta joski utoyebisa biso abike baleki taunga na uti na continental na koti na OK Jazz moto asela nga arrangement nzembo na ngali boso ko beta na OK Jazz Vie Simaro na kena isange Franco asenga biki baleki boba kisa bolande linga banzembo bino kokutite boba kisa biloko asika po bipe po tayenzela na bino pona sala nzembo na ke pa Vie Simaro na pese texte te awa sa bosa bimba nan papa bobo ebona bona boti nzembo liboso ya Joski na kati OK Jazz c'est Monzo balinga kanga ite ongai Monzo yeye yango wana nzembo ne yango wana toko kufela nini yo kaka mobali toko wela kao azali okipe na moni motema likundu die na sepela ko sala no émission pose ngisa biso na ba époque wana oyo ngala na ba époque mususu na botamaka te na nzoto men esprit déjà na zalaka po na linga OK Jazz makasi vraiment les orchestres moko ya respect donc ezalaka bien na organisation wana oyo bosali gouvernement na biso na yebika mesana ko tia bino loboko est-ce que bokena na ministère ya culture et art ba ko ti loboko na poche ba bimisi mo eloko ndenge zalaka 16 on a ki moko ba question na yo yo mo komso okanyisanga non ba ko zala na kati ya Grand Libourg mais ba pesi na elote ba ko zala na kati ya Grand Libourg
tuniso bapesi eloko bapesi biso eloko te me bakozala kuna bamembre bapesi biso eloko te bapesi biso basimbi poche na bango te me bakozala na grand babisaki biso bakozala na grand libulu bapesi eloko te me baoyaka comme bainvité comme bainvité bamosusu mpe bakofuta droit d'entrée oui. Mais événement monene nini siko esalaki ke ntango premier ministre ezali matata ponyo chaque fois événement lwambo banozala vraiment tobanomona donc premier ministre na ministère ya culture banotia vraiment loboko na poche basali bino moi geste e banosala bien mais bointéressé vie na biso Bruno Tshibala te non 16 omoni eloko po omipesa nango efo lingango liboso en tout cas kulutu na ngai matata ponyo Augustin na pesi bambote bele place azali po ye azalaki fanatique ya franco ya solo matata ponyo fanatique penza ya franco ya solo ye mtu azali kotinda bato awa nende 3 est-ce que ndenge tosamaka mafranco ndenge nini te bosala na ndenge totiaka monima biso tobetaka wana na yembi ntango nasali tailleur azotala azobuka na koseka aotala abuka na koseka bot nzembo ya tailleur est-ce que tokoyoka muke batu ngai te eza ba internet no basengaka so na yambi yo bayokaka yo po na nini likambo soki balobi na yo olingaka kobeta tembe moninga po na nini likambo soki bapekisi yo olingaka kobeta tembe moninga baoyo bapekisa basuka boye mama mwana babota na tembe aumelaka te kuna babenda singa mama likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga makolo tongai abotoli tongai okotonga na nini lobi ozalaki kobeta tolo olobi akokoka te kobotola yo tongai lelo bayebisi ye maso salaka abotoli tongai masini etikali polele okotonga na nini olobaki tro na esika yango bati yo pembeni loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani naloba pamba te mama bokanga ngai ndokie mama soki nalobi bokokanga ngai bulusue olobaki tro na esika yango bati yo pembeni loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani naloba pamba te mama bokomono pasi na bangungi mama bokomi beta mbata na nzoto merci vraiment esika ya Willy Sion Azali à se retrouver frère Richard Madeka na chefferie de Douala à se retrouver Zowen Kiambi mon ami à se retrouver pour babiloko yo eza ba nostalgie moko na ebité suki na yambi moko ya OK Jazz et ça nga bien pourtant to yambaka ba jeune talent na biso hein des fois zo yemba vraiment makamususu zo yokana bien te ba mo ba pala la tozo comprendre te bolimbisa biso oto yambi ba mikolo eza pe émission ba mikolo do émission oyo responsable a Rolanda na ye ayoka bozo bate ya sele tango bo préparaka événement souvent na monaka ba musicien nyonso obo invitaka bayaka na répétition est-ce que na ba répétition obozo sala botangeli biso ba invité bazali Jibem Pianazali Karma Pazali Mamu National Azali Bozi Nazali est-ce que bazo beta tour pour na ko répéter ensemble na OK Jazz non avant que ba répéter na biso habité ba répéter to koya te mais
on répète Nzembo tel, parce que moi j'ai bien pénalinga, il y a des fanatiques à Joski, j'ai bien des fanatiques à Joski au carré, de hier bah sur peut-être mon moune donc j'ai bien comme à ceux qui voient donc bango nyonso maman national a répété les ondi nako samba samba pamba teo mobali na yo alandaki ngai na salon afuteli ngai mbongo ya bigudi mama wa maman national. Papa Caligula Karma Paya répété motema na ngai ya soso elukeli nganga mbona komi komona passion mama nakomi komona boale o nakomi komona somo waki soki bomoneli ngai ye boloba na ye azonga o ngai awa mwaye na ndako te boloba na ye azonga o mama tukit wana siko bozi na siwa bo grand-père ya lingaka na ye nani oyo lineti lelo nalobi ye oke jaze akoya e na odemba ya libongi ye oyebaka ke tokobina oya lelo oke jaze azongi lineti nanga na mama o libongi nanga na mama o naleli sheri nanga na leyo masumbuku na ba jeune namoni bato nyonso bo invité ba mikolo na ba jeune do na ba génération ba fali ba fere boluki ata moko te azala na bino pe wana bon on dirait bazate hein on dit baza mboka te baza bimbi mwa libanda on dit bazate tindi invitation te ou fere qui semaine passée mais akozala fere aiki abi nakozala hein akuta toujours répéter habiter nakozala nako répéter nous aviez cela pe sanga titre nzembo habiter yo ndoko pona titre nzembo ngai te voilà yas fele batebele na poto ba mesana kolanda ba ebike bino di moins boala na bino bato ya polémique te OK Jazz fête o ezalaki anniversaire ya Lutumba Simaro nazo expliquer to na informer bato ke OK Jazz pe ezalaki invité est-ce que na oyo ya OK Jazz pe bo bengi si bana OK mais papa Simaro nzoku Simaro za baoba attention akeba akozanga te on eza makambo na eti makambo OK Jazz eza makambo ya Simaro so Simaro so to invité so Simaro a été bato bomba so mabanga vraiment yo nani boya Simaro Lutumba Simaro hein papa na koluka nde na boya motema ekomi na pasi mingi bolingo maningo na linga o suka ya kolinga o mama ya sango na memela yo nde kuruze o likambo nyonso ekosilaka mama ata motema yango ya kosude kanisa moke tobandi nde sika bongo vie Simaro ate vraiment solo wana bolingo nanga gigi lobelanga tina yo kokende o yo nde lokuta sheri nanga bakisa mikolo tovanda o okoselinga makambo bakangaki yo na foto ya mbanda na yo bolingo ekoti ndoki yo nakangi maboko lokola monzemba ona composition vie Simaro mais sikoyo sele lwambo tokomi vraiment na côté na yo sikoyo nzembo oyo yembi na album ya liboso banda Franco akufi bana OK Jazz basala OK Jazz plutôt bana OK te mais OK Jazz tout puissant OK Jazz basali nzembo oyo yo yembi titre nango nini pe oyembeli nani nzembo na yembi titre nango affaire Princilia mais na yembi mutu nanga azakana Suède na kati ya Stockholm babenga kai Saki l'homme de Stockholm oui a solo li déjà masolo tout donc sali ndenge masolo ezala non tonga nebisaki ke na osala lo mo pona yo kutu za mibale usenze abi bosikoyo na bakar olinga marque nini bonga bon ngani ngami ba marque japonaise ba marque japonais quoi soki na jota Fuga na osepela Nissan Fuga
na osepa bi wana biloko pamba sala kaka nga mona yebi wana biloko pamba sala kaka vraiment bandeko bozolanda émission oyo télévision za radio te soki fuga wana ye toya bena na caméra to filmer soki peza ya lukuta toya peka na caméra ke bakosa ya sele fuga etikala koya te poto yebi bato poto baolanda biso mebele baza wana lukuta na lukuta donc bango nazo biso o carte complicaka o code akopeso code ya lukuta o kare yake dindaki a partir ya port wana ta ba matisa nazo biso bon total nanu mais tondimite ke ya zande wana mais azala pende wana te donc atinda fuga wana voilà merci tomona yango fuga wana tomona yango to kiti pena tozo kinde malembe po to shite na émission na biso ya sele na kati ya concert de Borobeta wana mutu moko producteur moko abimi po na kati ya lisolongo bien eza nango kaka okejaz mo organisation na bino moko kaka bozo ko se produire ka bino moko organisation na biso na yemoko ntembaka yembe pour grand libulu ya yete na yemoko tant to na fiette et marka qui non en tout cas makama franco to sangisa ba idée to produit parce que espace nanga bon so ki jaza souffrir pour un espace franco ça ba to belé bon biso to tika franco souffrir jamais bon produit ka pas nanga déjà il y a contribution il y a déjà grande contribution espace on y a sécurité sécurité. Voilà, masolo tokomi vraiment na suka na biso, na suka ya lisolo. Na position otokomi na yebite soki na likambo moko oyo esenga ki fo yebisa ba internaute, mais peut-être nga na bosani kotuna yo yango micro eza wana po yebisa ba. Mais 16 obosana ki kotuna ngai pesa eza moins franco. Azaka na nzembo na ye moko oyo ya embela leki na ye et franco emoka lobaka bi emoka lobaka ngwa bike na le bato bakufa na kati ya famille bato bakufa na le lakate mais leki nanga kufi na leli nga le lakate mais leki nanga kufa ka na lela comme 2 semaines wana nzembo nini kintiona bo bato bayebi yango bazali me bamsu bayebite eske bakoyo kango mukipo epesa bango elengi avant ndule avant bayandule. Mais Ozobo ça peut qu'on rappeler Maman Liliane. Maman Liliane Assoumani, Patrick Valence depuis les États-Unis, aux Alakiaoha, ya seleye yo kande to solo la ki me na rolobate pour la télévision yo moko solo la na ye. Frère Richard Madeka mutuna yo yeyo. Conseil spirituel nangai. Voilà. On a conseil spirituel. Papa Valence sur Patrick. Papa yebisa mama abokisi mwana ka babokisa mwana te yaza mama na kati ya Texas babokisa mwana yo tika ka ine sanga bwe mama bon tokende na po mama Liliane pa linga banzima franco yi Congo makasi monument tule kamutandile mari tandile bevanda kumfongo ya mono kwani batabinge ye monument leke mutandile bevanda kumfongo ya mono kwani batabinge ye chere kintione belomba lusadi suya yakwe ketinani batela edio kanda kala ingangu mbadi tata mama kento engwa kazi belomba lusadi suya yakwe ketinani batela kinzonzi kibambuta kala imakutu kala ingangu ubahoa mausia maukola yogata mambo manunini banani basalamo banani basalamo banani basalamo. Voilà, banani basalamo donc
bawe bayebi munoko na biso bayoki bayoki te makambo eza ya kitoko no makambo eza ya kitoko place wana baotuna ngai na koyebisa bango ya sele tokomi pratiquement na suka soko opesa bambote na yo na bato oyo ya yo avant tokabwana. Oui, na peti mbote surtout na mama na ngai nanu Liliane Asumani, papa na ngai Patrick Valencio, na pesi conseiller spirituel na ngai Richard Madeka na kati ya Angleterre. Richard Madeka wana conseiller spirituel, donc ce qui a lobi kuna nga awa na zui ajustement. Na pesi mbote na ngai na Saki Pelenda na kati ya Stockholm, na pesi mbote na ngai epa ya grand frère na ngai Adela na kati ya France, na pesi mbote na ngai mingi epa efe na ngai Utamai, Kantani Boma, Joski Kiambukuta, vie tozo bunda kawa, vie Diatoluko ki tozo bunda aba Papa Noël, vie Dizi Manzeku tozo bunda a pono ke jazz, compagnie na bino eza ko telemakotika yango eko ya boyete. Donc tozo bunda a vie. Et puis na pesi mbote na bana nyonso ya poto. Bana nyonso ya poto. Baye tout puissant OK jazz azo fêté 29e anniversaire ya grand maître Lombo Makiadi. Donc oyo azalakate asali 29 ans na kati ya mabele mais za toujours patron wa musicien. Musicien mo le kaya zati. Na ba bien tout et puis bana bateka telo ko moko te. Tout ezali. Merci to suki bongo. Wana ngana pesi mbote na Aaron Lubamba cameraman waza sérieux. Kolega ba cameraman nyonso ya Kishasa wana ezo dépendre eza ngamu na lobby so déranger yo ba souci atezebele so bane na souci atumone simbete okie na parquet na bosa ki pati bingandu vraiment patile ki na ngai epe na Kishasa azala Kishasa azalaki na Kishasa zongi déjà paré mais ya luka ki ngai te amona mabe ale ki mo mabe pati okie wa petit moko mabe yo luki viete. Voilà, Pati Bingandu, excellent ndega na benga yo. Bambote na batu nyonso toko kopesa bambote kobana na bakombote tutanga tanga to kokate. Mais en tout cas bandeko sans oublier bo s'abonner toujours na Info 16, bo s'abonner pe na Info 16 nzonzing, obetika ka info avec S16 en un mot. Voilà wana okuta ba émission oyo ba information kitoko soko beti Info 16 nzonzing. Okuta ba théâtre ba gag na biloko ebele ya kitoko wana tokutani mbala sima. Ciao.